ingeta la famille bokota awa makambo sur makambo awa dossier sur dossier awa ya somo awa makambo kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona na yo makambo bandeko nanga awa eza ba makambo kande boyebi na communauté na biso na Congo na biso tozalaka kaka tolali tolamuki na ba dossier ya sika tolali tolamuki na makambo ya sika tolali tolamuki na ya somo oyo penza ezalaka Congo na biso moyen toboya ba makambo eza te moyen pe toloba te ke non oyo tokokota ngo te oyo tokokotisa ngo te eza te na Congo na biso toyaka toujours na ba dossier na Congo na biso toyaka toujours na ya somo kande boyebi 2025 eye na ba dossier ya kafu 2025 eye na ba dossier lelo oyo toye lisusu na mama na biso mama waro mama Olive Lembe Kabila ex-première dame surtout de la République démocratique du Congo, la famille eza yamabe. Makambo eza yamabe bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Kote mosusu ka ndenge boyebi na minute oyo toza kaka na dossier ya bakuluna. Dossier ya bakuluna bandeko nanga eza nde moto. Moto eza ya kopela ya de ces Congolais o basepeli na ndenge bazobomaka bakuluna. Il y a aussi de ces Congolais oyo bazosepela na bango te balobi te batika bakuluna bavanda. Bakuluna pe baza batu pourquoi kobomaka bango. Wana eza mama Étoiline te mais il y a eza ba makambo ya bandeko na biso mosusu ba Congolais oyo baye na ba suggestion na bango kaka ndenge ezalaka. Ba joyeux anniversaire na nous na ba onyoso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebi ke boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino yango Étoiline Ines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko ngana lobaka toujours soki nzambe apesi opportunité wana ya koya ko célébrer anniversaire ezalaka toujours bien célébrer anniversaire pourquoi parce que tant de personnes oh peut-être bobotama na bango jour moko année moko bandeko nanga lelo baza lisusu te mais soki yo lelo ozo célébrer anniversaire na yo en tout cas ezalaka toujours ya motu ya ko célébrer anniversaire na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga ba o nyonso bazolela de partout dans le monde au Bolandaka Étoiline Ines TV soki boza na matanga toye penza ko présenter bino ba sincères condoléances na cadre moko ya malamu. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na ndenge moko malamu na ndenge moko agu na ndenge moko bio na ndenge moko penza ya kitoko bandeko nanga ba mapango akoteka yango wana kande tolobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu somba pe lupangu pona yo moko la famille ezalaka toujours ya motuya toteka ba mapango na $750 ya pamba tango tolobaka 750 la famille ba mapango wana na mikanda eza na kati. Eza te ke non osombi lupangu yo moko bandaka bava et vin yo moko bandaka litambola tambola pona makambo ya mikanda te
Tango ozosomba ka lupangu na mikanda mbala moko bapesi yo na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Somba lupangu pona yo moko, somba lupangu pe pona bana na yo. Eza na bato mosusu bango batalaka ka lelo batalaka lobi te. Okoki kokola est-ce que oza na bambongo ya kovandaka na ba maison de retraite to ba hospice de vieillard. Soki pe ye kosala ke lelo to lobi okufi, bana na yo bakovandaka wapi? Olingi bana na yo babanda kotelengana bazala neti bana kuluna. Ezaka pasi pe mawa. Somba lupangu na $750. L'essentiel futur na yo, avenir na yo ekozala nango assuré na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Je m'excuse. Salut, cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga, toye lisusu kande boyebi, soki ya koloba ezali, tokoya koloba, soki pe ya koloba ezali te, en tout cas moyen bomo na biso ekozala te, tokotikala pe koyate. Ezalaka bongo. Lelo toye lisusu na dossier ya mama na biso Olive Lembe Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Tant de personnes, bazo mituna déjà mituna, il y a de ces personnes déjà, bazo lobaka mama kota déjà na mozindo. Avant na kokota na mozindo, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Yango na kolinga nanu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na nga nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo. Chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés. Les nouveautés de notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo bandekonanga et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na yemoko mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko monsieur Grace Lokwa, madame Judith Diampoviza la parisienne ya Tongo. Bambote na madame Matrine Mafuta depuis quelque part na système moko kaka ya kitoko pe ya malamu. Voilà. Bande konanga lelo Étoile Lune Inès TV amemeli bino mama na biso Olive Lembe Kabila. Bande konanga Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu la famille na ndenge moko agu, na ndenge moko apio, na ndenge moko malamu. Gavker et yelibiso ba solution ya kilikili. Gavker et yelibiso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana. Gavker eza place ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali. Oza na problème ya hémorroïde interne to pe externe, benga Gavker. Pota libumu o esila kate.
bandeko na nga oza na problème ya sukali, tension, obésité, AVC, basolution ya kitoko pe ya malamu eza kaka na Gavecœur na système moko ya bien. Oza na problème ya banduta, batache, babouton, bandeko na nga solution ezali na Gavecœur. Côté ya bapapa omoni keki bo papa ekomi kosala lisusu bien te, papa okomi ka ya ba 1 minute 30 secondes, mama komi koyimayima, mama komi kotala libanda, ezala malamu benga Gavecœur na lombangu aya kosunga yo obika na yo libela ozongela kibo makasi ya kibo papa kaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya kitoko. Kote ya mabota ezala ya papa ezala ya mama, Gavecœur aza penza na ba solution ya kitoko pe ya malamu. Voilà. Tokota na mama zindo ya makam na biso kande to obeta lisolo lelo ya mama na biso Olive Lembe Kabila ezaka pasi pe mawatolo babongo. Lobi le 16 ezalaki ebela batu toyebi ki ezalaka journée fériée. Pourquoi? Parce que eza jour oyo ex-président na biso Mzee Laurent Désiré Kabila akufaki. Ebela batu na bandi ba o babosana. Bon, ezaka rappel pona ba o ba yebi toyebi kandenge toyebi. Alors, Mzee Laurent Kabila, la famille akufaki, c'était le 16 janvier 2001 de akufaki. Bandeko nanga ezalaki sango ya pasi pona ba Congolais parce que ebele ya batuka na mutie kaka oyo Laurent Désiré Kabila asalaki na pouvoir. En tout cas, tant de personnes basepelaki na ndenge ya travaillaki. Bato ebele to monaki déjà ndenge Congo na biso ekomaki ko changer, mais malheureusement kan ndenge boyebi mutu oyo azalaka malamu aumelaka te. Soki osala bolamu osala makambo bien omona batu nyonso bakomi kotalelaka yo ezalaka bongo. Eyeko kosala ke papa na biso Mzee Laurent Désiré Kabila akufaki na 2001. Sikoyo lobi nango lobi le 16 janvier 2025 ayaki kosala ke papa na biso Laurent Désiré Kabila ayaki ko totaliser 24 ans depuis liwa na ye depuis akufa. Bino moko boyebi na batan oyo Kabila Joseph Kabila Kabanye azaki na pouvoir ezalaki journée moko babandaki ko célébrer, donc ezalaki penza jour neti epa na bango ya mémoire bongo. Bazo se rappeler talaka papa akufaki bao se rappelaka peuple congolais pe ebandaki ko se rappeler makasi penza na liwa ya Joseph Kabila. Ya ane oyo lobi nango ebele ya batuka ndenge boyebi ezalaka msala na biso ya ko informer bino. Lobi mama na biso Olive Lembe Kabila na mama Jeannette bakendaki na église ya catholique oyo ya Kinshasa nde place ka ndenge basalaka chaque année le 16 bakendaki kosala commémoration quoi pona liwa ya papa na biso Mzee Laurent Désiré Kabila bakendaki kuna. Mais remarque oyo esalamaki kuna oyo esali ke noto ya kobeta masolo lelo ezalaki ke Joseph Kabila Kabanye azalaki présenté na mama na biso mama Sifa mwasi ya papa na biso Mzee Laurent Désiré Kabila yepe azalaki présente te. Yango yaki kosala mwa mbutu tant de gens baye kobenga biso balobi mama Étoiline sikoyo to mona présence ya mama na biso Sifa te, to moni pe présence ya Joseph Kabila te, to moni ka présence ya mama Olive na mama Jeannette. De l'autre côté, il y a de ces personnes quand ndenge ba rumeur etambolaka ba mbutu etambolaka kenon Joseph Kabila na mama Olive bazalaka lisusu ensemble te. Bato ba otuna sikoyo soki bango bazalaka ensemble te. Pourquoi mama na biso Olive akendaki ko honorer liwa ya papa na biso Mzee Laurent Désiré Kabila? Bandeko nanga tokotana na mozindo ya le pourquoi Joseph Kabila ayaki te. Ezaka pasi pe mawa la famille ezaka pasi pe mawa. Je sais que mutu nyonso liwa ya parent na ye to liwa ndeko na ye mutu nyonso quel que soit ba occupation mutu nyonso se portaka toujours garant que non il faut na kende, il faut na zala présent, il faut na zala présente. Mais soki bomoni mutu azate mitu nezalaka ebele bato ebele ba mitu na kaka pourquoi ayaki te, pourquoi azalaki te. C'est ce qui est normal. C'est tout à fait normal. Bon, tokota
Pona Joseph Kabila na bandi ebele bato toyebi situation actuelle oyo toza nango na Congo. Joseph Kabila aza mutu moko aza recherché na minute oyo na Congo na biso. C'est tout à fait normal na ba jour à bongo azala absent parce que mouvement mukie kaka bakoki kokanga ye, bakoki kosala ye, bakoki koboma ye. Na expliquer bino l'autre fois que na ba pays mosusu tomonaka soki mutu mandat na ye sili, président zaki président mandat na ye sili, batu wana batambolaka na bango na donc batambolaka librement. Ce n'est pas le cas avec notre pays. Congo na biso ezalaka ozalaki non yo moko mandat na ye sili, yo moko démissionner wana il faut okima ovanda kutu na Congo na biso te parce que bakolukisa yo bakolinga baboma yo. Eza te ke non actuel président de akoboma yo to boyebo te. Batu kaka bakolukisa yo baboma yo. Eza bongo. Yango wana c'est tout à fait normal ba jour a bongo Joseph Kabila azala te. Et puis pour na bandeko na biso mosusu o balobaka toujours que non Joseph Kabila na mwasi na ye basi bakabwana. La famille nga na expliquer bino l'autre fois na lobi totika koyoka biyoka yoka te. Ba biyoka yoka yango ezosala ke boza mal informé. Joseph Kabila na mwasi na ye batikala kokabwana te. Bazalaka toujours ensemble na mwasi na ye. Ata o nyonso boyokaka oh mama Olive ye wana zonyokwama na bandi ebela batu o bamonaki kokende ya mama na biso Olive na église wana ya catholique bamona ndenge mama Olive na biso santé ça va soki otali ye olobi wow mama moko bien alataki pe kitoko otala pe santé batu mosusu oh non emataki ekitaki Joseph Kabila sali boy na yebisa bino l'autre fois na lobi botika. Ceux qui réellement divorcent ezali entre Joseph Kabila na mama Olive baza batu moko baza ba personnage public. Mokili mobimba ekoyeba ezalaka bongo. Mais aussi longtemps que ba information na nu yete bango moko na nu ba yete to mona yango na ba télévision te ke ba divorça. Ba kotikala ko divorça te bazaka mwasi na mobali. Na bandi ebele ya batu lelo bandimelinga. Ezaka pasi bandeko nanga. Mais de l'autre côté ba o bazolinga kaka ye fallait Joseph pe azala. Bon comprendre. Ataka ndenge toza na papa na biso Félix Antoine Tshisekedi lelo aza président. Lobi kuna soki mandaka ndenge to kende na manda na ye ya 5 ans oyo. Soki sili tozu président mosusu. Ne pensez pas que papa na biso Félix Tshisekedi a obando tambola na Congo na biso librement. Ata soki astikala na ye kosala eloko te. Ataka ndenge aotala musala na ye na bien nyonso. Na bolingo nyonso mais ekozalaka pasi pe mawa batu baobandaka kolukisa ye ekozalaka bongo donc eza eloko moko bandeko nanga totiaka na mutu tolinga te eza eloko moko totiaka penza na mutu ke soki mutu manda na ye sili na Congo liberté na ye pe esilaka batu bakomi komona yo neti ennemi moko boye neti mutu wa Rwanda moko boye ezalaka bongo mais babosani ke ovanda pe na pouvoir osunga pe peuple congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu bato ebele babosanaka ebele ya bato babosanaka ke président oyo tozozwa ye bongo to maltraité ye bongo ye pe
aza congolais neti biso avanda pe na pouvoir asunga pe ebele ya bakongolais bato ebele babosanaka na bango donc eza eloko moko na Congo na biso nakoki koloba eza nango normal donc eza na bacirconstance mosusu soki bomoni Joseph Kabila te bomituna te kena pourquoi ayaki te pourquoi c'est tellement difficile de son côté atambola librement neti bato mosusu eza mwa pasi yango ata na kala wana bomande omona ye biso nyonso toyebi ke aza sénateur mais kilelo oyo est-ce que ki sénateur wana eza kaka ya makasi eza kaka na fonction point d'interrogation eza kaka mutuna tozomituna eza kaka pasi en tout cas bandeko na nga ba meilleur vœu na année oyo ya sika ka ndenge boyebi année ya sika makambo ya sika toye ko souhaiter bino penza ba meilleur vœu de partout au bolandaka Étoile Ines TV. Prière na ngai eza ke na année oyo ya sika nzambe alola asala bikamwa na bavi na bino bo témoigner bonene ya nzambe